tant bozo bakalati balati eloko mukuse pona nini basali boye pona nini exposé hier omoni bilamba niyo sovonete alataki ya bilamba na ye alataka bongo elle a accepté, elle a choisi de s'assumer. Même accoutrement na ye wana nyonso za bilamba na ye moko. C'est sa vie, ce sont ses habits, ce sont ses tenues. Elle a voulu se dire que mutu mususu azana défaut alukaye pala telo amukuse. Mais ayoka soni. Azoyoka soni po eloko na ye mo amukuse pa linga leka mupepe pa yoka mulungeti. Les personnes appellent na besoin moi robe moko moulante ya pepele elexa ta mupepe. Ata mbola zali bona mo ya Kinshasa. Mais akomi obligé à ko bomba yango po bino bokotala yango na lisu ya mabe. Nyonso ya zoloba, nyonso asali. Eza histoire ya vie na ye. Alors pour na bato ba mona kike ba exposer mingi. Non. Ce qui bino ko botali on a filmé. Bo ki passe. Et bon yeo a vivant. Qui a été tellement insulté, critiqué par beaucoup de personnes, mais si neuf au moins à sélectionner Kibango na basi mboka na biso ba osamusala. Mais oui, ba osamusala. So ozomonelo kwa boye. Okumisi nzambe. Ba baki la place de la femme c'est à la cuisine. À la cuisine, oui, voilà. Mais basi oyo ba produire ba film ba futi mi bali salaire ba memeli basi na bona bandako. Très bien. Basi oyo ba réduire tout le chômage. Ah oui, ah oui. Basi oyo bana maelo okoma film o mi bali mususu bana ngoti. Basi pe ba osa fierté moi ça tonga mboka te. O ezali preuve que moi c'est ko sala au-delà il y a humanité lo bara sur la femme. Très bien. Moi c'est ko kende au-delà. Ba récompense na ba œuvre ya bongo nde tozana ngo besoin. Ah oui. Histoire ezo ko enseigner biso que ya solo basi penza nde baza ba to liboso ba yaki na sangwa bonne nouvelle. Tant ba kenda ki bakuta ki le tombeau est vide. Ba kimi mbangu ba ke kobeta lisolo. Lisolo. Na moi sinde ba ba ki yo komema un enfant oyo azali conçu de manière normale te na kombo à Jésus. Très bien. Donc moi ça za n'importe qui te. Moi ça za na place na la société. Aza na rôle à jouer. En tout cas félicitations à Dinana, félicitations à Ursule Péchanga, félicitations à Bellevue Candila Patrona. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui je viens vous parler de TapTapSend, le moyen le plus sûr pour envoyer de l'argent. Vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaitez envoyer de l'argent vers la RDC ou encore le Congo-Brazzaville, c'est simple. Téléchargez l'application TapTapSend sur votre iPhone ou encore votre Android. Allez dans transfert et sachez que peu importe le montant que vous transférez, le frais de transfert c'est de seulement 2,5 € ou encore 2,5 $. Ok? Et une fois que vous allez mettre le montant que vous voulez envoyer, rassurez-vous que la personne à qui vous transférez de l'argent puisse avoir un mobile money, c'est-à-dire M-Pesa, Airtel Money, Orange Money. Et quand vous allez vouloir transférer, rassurez-vous d'avoir mis le code promo demeure. Oui, avec TapTapSend, le code promo c'est demeure. Et vous envoyez. Cette personne pourra recevoir cet argent partout. Elle n'aura pas besoin de passer par des agences de transfert. Il suffit de sortir au coin de son avenue, chez les cambistes, chez ceux qui vendent des crédits. On pourra l'aider à avoir cet argent. Ok? TapTapSend, le moyen le plus sûr et fiable à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Et vous êtes servi. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles, testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime
parfaite. Mesdames et messieurs, Bandeko Balandi, à Top Media Télévision, les amoureux de cette émission, le code de bonne conduite, vous allez suivre cette émission. De l'autre côté, il y a deux mères officiellement, c'est votre frère Tadi Ngalapa, c'est une bonne heure, une grâce, Yako Koma Lisusu Mukolo Mwalelo, les bons dieux, à la Lisa Kibiso na Kimia, on pose l'équipe vraiment. Malamu et Nazali ne sengo mukolo mwalelo yako yambela bino isusu, celle que nous appelons tous l'attaché de presse Mukuse Atalo coach. Donc la présidente il y a zone il y a turbulence en tout cas awande le loto luka moyeto solo na bino mais na lobo konanga bomoni, je suis tellement trop fier de vous montrer ça parce que dernièrement j'étais ici avec madame Demer tosalaki émission pour vous dire que ba mama na biso oyo basalaka théâtre bazali bae o bazoko mériter respect belé considération belé na mosala oyo bazoko sala oyo ezali trophée on a la kaki bino ke na koyana yango sinef ezali festival ya cinéma au féminin sinef oyo festival du cinéma au féminin. Alors prix nango mutu azwaki yango ezali série Nabino, le mal dans le noir. Tu as temps avec Maman des Mères dans des émissions, tu as décortiqué, tu as expliqué Bino, Nini O Ezali, Nini O Ezo signifié. Voilà pourquoi nous invité Bandeko Nyonso au Bolinga Cinéma, Bolinga Théâtre de vous abonner massivement dans Belle Vie Télévision. Yeluzalem Manabino, Bisika Boni, Makambo Malamo, Eza Kuna, Bisika Boni, Makambo Kitoko, Ezo Kosalema. Il y a une série qui s'appelle Vonette déjà, donc Ezali disponible dans Belle Vie Télévision. Allez sur et ça et vous ne serez pas dessus, d'ailleurs c'est awande to luka moyen to décortiquer Vonette film na bino série moko ya kitoko et maman Dinana la douce justement après Demer Nyangi, je te salue. Voilà maman Dinana la douce juste après Résignation, il y a une série déjà disponible. On a deuxième émission, il y a qu'à développer aussi par rapport à film. Il y a maman Dinana la douce na DD télévision. Badinachou Nyonso. Je vous invite rendez-vous à ne pas manquer na DD télévision. Beaucoup zala déciter Moussala Ezo Salem Manandenge et Longobani. Voilà, c'est par ici que je dirais un grand merci na maman Bijoun Ketani, maman 90%. Un grand merci à papa Jean-Pascal Leka. Un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Noé Babakala Nzinga. Un grand merci à maman Yvette Mbangu. Un grand merci à maman Déborah Lubanda Kilo, ma mère à Calgary. Un grand merci aussi à toi Bertin Konde, l'infirmier clinicien depuis Montréal, na Canada. Un grand merci à Katez. Thérèse, je te salue, toi, l'enfant et puis ton mari. Un grand merci à toi Aurélie Mafuka Yaba Aurélie, Babola Moleke Belé. Un grand merci à Sol Mbemba, Madeleine Aketa, Fatou Dukonti, Makiala Kumba, Angelos Karou, Namoni Azongi, Vicky Mosaou, Bandeko Nyonso. Elle s'appelle, j'allais dire, Aurélie Mafuka Yaba Aurélie, Babola Mweleke Belé. En tout cas, c'est par ici que nous allons commencer avec notre émission. Ce qui est le langagement qu'on a équipe technique. Tokena Nangambo ya régie, le tout premier tableau, il y a émission Oyo, na série Nabino Vonette, et puis on se retrouve tout justement après. Une façon de bien commencer les choses, une façon Yakoba Namposo en beauté, par la grâce de Dieu, Nabolingwanza. Mais voilà, suivons ça. Nde to bandaki bongo mais namoni papa na maman na bazala pour moi na baba la refa kokote il faut parents au baboti et tata na ina maman na bazala pour tout solo la likamwana entre les deux parents pour na koko vraiment makambango eko mbilinga mais on peut discuter kangana lumuna ko nani on baloba mingi pour la nuit. Gopiko soit na Coco a comme ça rapport et pas papa comme ça vous deuxième programme pour la on peut parler avec la grand-mère. Coco soit na Coco. Kambota maman na yaza na bama. Maman na yaza na bama. Akufika yaza. Vini. On va me mentionner na elle. Les camini. Kilo. Hein? Ya top. Fini. S'il te plaît, transfert. Ya top. Achambe. Tosubira kuni. Hein? Tosubira kuni. Mutu tukuna mecho one. Maman, pardon, hein. To solana baboti baya. Baboti baya bongo to sola telema toki. Maman boti ka malam. Vini telema. Telema na yon soli. Telema.
Ah, écoutez, on va discuter un peu avec la famille et tout comme ça, je sais qu'on va revenir, ok? D'accord? Allez, bisous. Je t'aime, tu sais. D'accord. Mémé, tozonga, tosolangi na libuta. D'accord. Oui, grand sœur, je suis là-bas. De retour sur ce tableau, mesdames et messieurs. Elle est là, elle s'appelle Madame Demer. Mon cousin à talo, mon poste là, bonjour. Bonjour Tadingalapa, bonjour Namandegonion sur la Top Média Télévision. Très bien. Chaîne où ils ont promouvoir culture, mingi théâtre populaire. Donc, Bastar na biso ya cinéma congolais, il faut vous amener en contact na Tadingalapa. Parce que nous avons promouvoir Penza, bote na bandeko au pe batala demeure officielle. Et également bandeko mususu babaki a demeure yo na tadi bosala ka analyse ya Bellevue mais bosala ba analyse ya ba film mususu te. Bon moni biso na film ya Bellevue to ko sape remarque. Ça peut remarquer les cas. Ah oui. Mais est-ce que Yossi Péchang a supporté remarque? Est-ce que Dinana a supporté remarque? Est-ce que Bobo Manoka a supporté remarque? Très bien. Pour critique, tout ça les a objectifs. Et ça pour que permettre à Rendeko à bongise sikaboué, à bongise sikabo. Très bien. Vous au monde. Alors, bino ba fan sikobo singa. Bolo bato lingi pe que Tadina demer ba salapé. Analyse ya ba film mususu. À quoi faut ba kebiso tozana nous ba communicateur ya Bellevue TV. Et yango ndeza pena priorité na biso. Mais pourquoi pas ils a contenu? Oui. To ko banda pe ko analyser ba film ba to mususu. Mais ba zane na motema ya ko apprécier. Et comme ate ke o batinda ki bango ba futaka bango déjà do batindi bango ba ko dénigrer ba film na biso pour que ba kumisa kaka ya mutu moko. Bozo mona to sola to zala bien mais lo amuke ko bebisa ba relation tozana ngo. Très bien. Donc voilà, mais sinon tozana biso très ouvert. To so la rappel bien to benga na pena bango so balingi pe to sala ba film na bango analyse pourquoi pas. Voilà, Maman Demer na simbi hein. Na simba ngo pété. Yo pe simba té maman. Le mal dans le noir. Le mal dans le noir. Le résultat. Waouh. Ah. Et puis pe na moni kuna batie batu misa yango na tuni. Bellevue Dinana na Ursil. Na zo baté bayeba ki. Donc, Le Mal dans le Noir, une série qui a été tellement insultée, critiquée par beaucoup de personnes, mais Sinef au moins a sélectionné Kibango. Basambo Kanabiso Borsa Moussa. Oui, Borsa Moussa. So, Ozomonelo Kwaboye, Okumi Sinzambe. Babaki, la place de la femme, c'est à la cuisine. À la cuisine, oui, voilà. Mais basi oyo, ba produire ba film, ba fouti mi ba li salaire, ba memeli basi na bona banda. Très bien. Basi oyo ba réduire tout le chômage. Ah oui, ah oui. Basi oyo ba na maelo comme film, oh mi bali mususu ba na ngoti. Basi pe ba osa fierté, moi ça tonga mboka te. O ezali preuve que moi ça ko sala au-delà, il y a oyo humanité lo ba sur la femme. Très bien. Moi ça ko kende au-delà. Ba récompense na ba œuvre ya bongo nde tozana ngo besoin. Ah oui. Histoire ezo ko enseigner biso que ya solo basi penza nde baza ba to liboso ba yaki na sangwa bonne nouvelle. Quand ba kendaki ba kutaki le tombeau est vide. Ba kimi mbangu ba ke ko beta li solo. Na moi sinde ba ba ki yo mema un enfant oyo azali conçu de manière normale te na kombo à Jésus. Très bien. Donc moi ça n'importe qui te. Moi ça na place na la société. Ça un rôle à jouer. En tout cas félicitations à Dinana, félicitations à Ursil Péchanga, félicitations à Bellevue Kandila Patrona pour la histoire qui toko yo bino Bellevue na Ursil bo interpréter
Dina Nanda azali productrice ya film wana. Merci na batu nyonso ba jouer ki na kati ya film wana, félicitations et surtout bakende de l'avant bandeko na biso ya Cinef. Cinéma au féminin. Voilà. Tolingi penza basi baza la mise en avant, baza la mise en valeur et c'est un trophée mérité. Donc voilà. Voilà, merci mesdames et messieurs. Nakanisi de mer, il fallait que tu aies un ango pour battre belé, balbalobé, teza, lokuta, trophée, teza, lovunu. Tout ça qui est zakabo, et c'est débat ya ba ferré, débat ba vierambo, ya ba inosbi, ba fabriga, so ba zu trophée te ba lobby eza solo. Mais so qui ba zu trophée et commis et lo kwa solo. Aux hommes, ils ont problème, mais aussi bien on a beaucoup. Pas besoin de kangana en photo, avec kangana en photo. Biso kaka, ils ont ça plaisir. Au basi basali moussa kitoko. Très bien. Donc voilà. Bah mérité. Voilà. Merci Demer Niangi. Au même bien le quoi moi. To même ngoko. Kasi mais maman dit nana logiquement il fallait assopa champagne. Oui, il faut au côté là sopa champagne. Maman il faut bengayer. Il faut bengayer. Faut assopa champagne. Et puis maman pour la promotion, il y a ba Evre Nabino, ne vous inquiétez pas, nous sommes là. Nous sommes là. Demer, faut benga maman dit nana assopa champagne par rapport à trophée et Rosa. Il faut sopa. Voilà, là nous venons de suivre l'extrait de notre film Vonette, série Vonette. Le tout premier tableau, il y a film Oyo par rapport à l'émission Obiso Tozo ko linga ko banda siko. D'abord, depuis le commencement de la série Oyo, je m'excuse. Oh, mais l'imou ya batouane lingi et attaqué ngana comme on a commenté. Voilà. Depuis le début, il y a cette série Vonette qui place Oyo, na extrait Oyo déjà dans le 7e épisode. Qu'est-ce que vous avez déjà compris et commenté? Il y a un 9e épisode. Non. Tableau Onatier. Ok, il y a 7e épisode. Il y a 7e donc épisode. Commentaire na yo nanu et koki kozala nanu ni na compréhension na yo depuis première 7e épisode avant to kota na 8e et 9e. Alors, on a toloba na yo kuto wa que il fallait qu'il to ça l'analyse sur yango mais fait la 5e épisode. Oui. Parce que tozaki justement n'a besoin que film ait avancé. Très bien. Bah tu vas comprendre l'histoire. To rappeler communauté na biso que Vonette est une histoire tirée de faits réels. L'actrice Vonette a relaté histoire et la vie naïe. Très bien. D'abord, et puis si pas si parce que bon excusez hein Georges et ça linga pas si parce que il a non t'a dit papier mouchoir s'il te plaît. Oui, amène-moi donc un papier mouchoir. Alors et ça linga pas si parce que histoire ils ont enseigné bisonini histoire ils ont enseigné biso que biso so de toza ba histoire ba vie na biso to rosela on peut filmer et édifier pe bat. Et bat oui. Nous traversons tous des situations dans nos vies. Qui sont un enseignement pour les autres. Très bien. Et ça, le banga vi na ngeti kala na problème te, na botami, na koli, na zana na problème azate. Azate oui. Même l'homme le plus riche au monde a une histoire à raconter qui peut édifier. Aux hommes. Alors, Vonette a Luka partager na biso histoire. Na yamba ki ba remarque na ba appel na ba critique et belé. Belé oui. Avant de l'histoire, je remarque na critique nous t'a dit. Nous sommes très déçus na famille Libota. Nous sommes très déçus na famille Libota. Na sepe na bangote. Parce que na téléphone na ngawa. Biso to na iPhone 13 pour 15 c'est yaki. Ezaka téléphone. Allô na allô et ezoleka. C'est l'essentiel. Ce qui bokoti na YouTube, il y a Bellevue TV. Tozo kota na bino elongo pendant que na loba noko tadia ko illustrer ngo pour comprendre pourquoi naza dessus na famille Libota. Très bien. Famille Libota. Boko ko expliquer biso nini épisode de liboso na 120K en 8 jours. 8 jours 120K. Mais to komi na deuxième épisode 92K. To komi na par exemple 6e épisode 75K. To komi na 8e épisode 69K. Na sepeli na famille Libota te. Parce que 9e épisode des Ali na 54K. Na sepeli na binote parce que ba épisode quoi ba 2e, 3e et comme un peu ba 100K. Donc c'est-à-dire ceux qui dans na premier épisode aux na 120K. Dans deuxième épisode il faut attendre à 110K. 110K oui.
Donc c'est que le 8e épisode il faut ça dîner na ba 90. Na ba 90 et quelques. Parce que c'est histoire à somme. Muto ndima ko jouer rôle na yeye moko. Rôle la histoire na yeye moko. Très bien. Andimi a exposé infirmité na ye. A exposé loko mutu so ayoke la soni. Eza batu mususu azaka na mo defo mo amukia ko ka obima libanda te. Lelo batu ba fi ba oke sa ba BBL. Akata libumu mabe, asala boye mabe, ba bongise zolo mabe. Batu ba développer ba complexe. Aux hommes, nous avons mis une influenceuse qui sa chirurgie esthétique. Influenceuse. Si vous avez venir à la chirurgie, vous avez une salle. La chirurgie au salle. Soit elle s'accepte, soit elle s'accepte. Ah oui. Parce que ce qu'il faut changer le colo, a changé ma boque. Et ça peut coûter un milliard. Milliard. Ou elle apprend à s'assumer. Et non seulement ça, il y a malade à retenir que Vonette n'est pas une fille fainéante. Ah oui. Vous découvrez ses talents d'actrice. Une femme battante. Moutou a réinterprété le rôle naé. Et au-delà, Ngwana, batu nyonso baza maquillé na film, ana yé mouta maquillé bango. Quand nenga zana ma beaucoup te bon. Yaya. C'est pas facile. Histoire à bongo yoko partager là on étranger te. Au c'est l'interprétation en anglais. Au partager là on étranger c'est l'interprétation en français. Au partager c'est l'interprétation en angolais. Na portugais. Na portugais. Et ça histoire ya ko beta ya ko ganga na balabala. Ah oui hein. Ah oui. Batwa ba ko accepter ba défaut na bango. Les réseaux sociaux apprendre biso que soko oza o sepelité ne loko mo oza na nzoto no okoke ba changer yo. Mutu nzamba keli sans défaut. Sans défaut. Azaka ko sepelata moni ba ninga so bazaka na zola songe, ye pa ke ça la zola songe. Siko bateau faut ba sa penza chirurgie solo. On va kutana ba accident moko grave. Échanger apparence physique na ye. Les vraies personnes qui ont les vrais problèmes, qui ont des vrais besoins de chirurgie. Bon ça ni. Mais bazo apprendre biso comment s'accepter, s'assumer et ne pas avoir honte de soi. Oui. Il y a film bongo bino bo partager té. Ezo kende malembe déjà. Film na Vonette jeune fille wana penza actrice wana ko zo te rôle ya meilleure actrice pe trophée pe abwe pe ba pesie pe. To ko pe ko vendre pe te bo premier épisode bo mbamo ko 300 000. 1 million de vues. Yaya. Lisolo bongo penza. Dabena tala nanu bandeko ba osala ngondeni. Boko kata ngote botambusa na TikTok. Et histoire à vie à Vonette. Ba papé belé ba sanza rabana. Ba wanga na rabana. Belé. Ba sundola rabana. Mona kuta na défaut te me ba sundoli. Moi je me suis avandi dans l'hôpital à boti mona ndundu. A comment ça ba calcul ndeni il faut atiko sundola. Camarade nanga moka boti moi sina botaka mona ndundu. Abi de mer. Tona koma balakisinga mona na kokite. Na baluki na kenda. Abi aye ko accepter mona na ndako. Pour na c'était pas normal. Moi sina ko bota mona ndundu. Ndundu te vraiment. Eza ba papa belé ba sundola bana mona ndundu ana nyonso na nzoto ata na défaut te. Azana nyonso. Mais tout ça ba ndima bana te. Ba chukuma auto sepela na bango. Ba papa mususu bana bana ba forme ba chukuma wana. Très bien. Ba boaka bango. Ba sundola bango. Azana valeur ta on a utilité na société na bureau ni ba ko engager muta mukuse bo. Très bien. Lelo tala nkela yangani. Nkela. Star. Star. Tala chukuma. Star. Millionnaire. Oui. Muninga ni wana mususu. Pareil. Ba star minene. Ah oui. Ozomona. Alors ndeko na ngai on a notala film oteke etala. On a nous partager lien teke partager. On a nous landi histoire oyote kendo landa parce que bwana baba musuna ndako. A mwana libumu no moko motala ka ndenge mona bana nyonso te. Ah oui. Parce que mona ka on dirait abima so ndenge nini yango wana, abima so ndenge nini yango wana. Yana bana besoin amour. Bana besoin affection. Ah oui. Yoko oza mwana no moyo lingaka e mais mukile pesi oposa ko yina mwana na yo parce que yo omona ki mo obi mwana nga na likambo mwana nga botami na oto likambo mwana nga kutani nango na ndimeka aza mwana nga mais société comme otala mwana Comment tale na songa liso
oyoka so te na otambola ne etika na okuna te c'est-à-dire yo mosiko koma oyoka mwana oyo banda oyokela soni te mais société poussée oyokele soni yo moko koma okangela mwana ndako il y a beaucoup d'enfants qui sont traumatisés. Oui. Pensez aux mamans qui ont enfanté des enfants autistes. Ba maman ba boti bana ba autiste. Bana ba kisimbi. Bana ba retardé. Bana ba baba. Bana ba aveugle, bana ba koka. Na bano ba kutani na ngona nzela botama normal la traumatisme na vonete ya nini noko tadi. Akana kite abotama bongo te. Alukango pété à souhaiter. Alukango te. Histoire avonete ezaka bima ki un jour le quoi yo nanga to bimaka. A sali accident. Bo limbisa bo mi tuna na tourner na lunette pour anini mi so déranger nga makasi mikolo yo. La lumière aux deux aliboso na biso c'est pas facile. C'est pas facile avec mes yeux. Bon mon nga de na tanga bien. Il y a des mères la lunette donc ni naza na Hollande ba traitement donc yango naza na lunette fumée. Yanga ne ebukani yango na kokola tango le soutenir. Donc bo limbisa penza. Très bien. Donc na bande koloba. Yo nanga to bimaka. To bimi to zongi to kansonde eza akinzamba zo devoir biso protection. Il nous doit ça. Tozo bima tozo kende tozo mata tozo kita to mwaka onde eza na ba droit na biso nzambe fa protéger biso na choix te. Nzoka eza grâce au basala eza faveur. Ba moto o bato akuba mabe tozo mato yo. Moto ku toza na kati Range Rover a sala accident. Yo ozali na moto ozongi. Accident sami bato business class na avion baziki mais yo zaya na classe économique obimi mobimba soki eza nzambe te vonete alamuka na ntongo jo mwa bimi mwasi kitoko mwasi kitoko alamuka jo mwa na ya Pichu je vous salue. Bonjour ya Pichu kobima vonete abima azonga sa maboko sa makolo ya histoire bongo yo partager lien te et puis sikoyo bato babota makana malformation noko tadi. Tu sais qu'on a analysé ka film te. Tozanan. Bato babota mana malformation ba s'adapter à nango. Ah oui. Banda dès le bas âge, ba centre ba handicapé existera pour ça. Yo mona mutu mususu aza maboko te aka na makolo. Na makolo. Aolia na lokolo na ye, azo sala dessin penza dessiner mutu boena lokolo. Très bien. Siko vonet abotami. Kobotama o vonet abotami. Noko tadi akutana na situation wana. Situation écoutée ya kobotama za na maboko na ye na makolo na ye bien. Akome siko ko vivre pe ko s'adapter na maboko ni na makolo wana. Aye ko chaper ba biloko nyonso ba maquillage kana misapi yango ya okata. Na kokanga suki. Na kokanga suki. L'autre fois même je parlais donc avec elle. Abi papa, je travaillais dans un salon de coiffure. Baya olongolanga parce que wanaki ko malmenenga ndena ki olongwa. Ezalaki ceux qui client aye ou cliente aye pona kanga suki so ba tindinga na simba mutu nani ya simba mutu nanga oyo azana misapité oyo. À chaque fois abanda kolela abanda olela nde alongwa na ye atika salon wana na boyi natanga kombo ya salon pour peut-être donc et ko sala bango parce que elle manquait le doigt. Elle ne pouvait pas toucher Namitou Yabatou o Babadaki Koya na salon wana. Mais aujourd'hui, nous avons donc à saluer grâce juste kakana misapiona lobby baboyaki yasi babatu azoko kangilango suki azoko chaba make-up na ndenge elongo bani. Donc nous pouvons dire gloire à Dieu, grâce à Dieu, il y a que Dieu qui peut faire ça. Si comme mon modèle wana a sali film et yo partager lien té. Il faut qu'on partage. Famille Libota. Bosala, la communauté congolaise aussi. Communauté congolaise mobimba. Oui. Vous partagez lien. Bino bayepena bolinga cinéma Congo. Bozo wana kaka na yebi nzambe na sambela nzambe na sambela nzambe o sambela nzambe yoka histoire oyo. Et permettre de respecter être humain nyonso zo mon autour na yo. Très bien. Sikoyo noko ta dit maman na bando loba que tozu ba remarque tozu ba critique ba to belé ba bengi des mères aux attachés de presse à Bellevue. Boza bato bo communiquer kapona bela. Quand même tolinga kito lobelo comment ko choquer biso. Abi comment est-ce que ba exposer boy. Wana pe ezaki vraiment question na ngai pe. Même si ezala qui filme
momoni te ke bo exposer makasi moto aza na défaut bongo mpona nini alati roba mokuse mpona nini botiki lokolo nemonana bomalmene ye bato na filme bapropos bazotenir contre ye bazofinga ye ezosala epasi eza kofinga indirectement eza kitoko te fale baprotege ye boa bahypocrite a moins oyo azali na makolo na nyonso a moins to bazofinga ye na mafamille bino boyanda oseka te bato tu bino tu botia minu libanda boseka amwe zadi to minui boseka zadi to base Thérèse akosilisa amwe loposo nyonso baza oloba na amwe eza ya solo ya amwe boseka ya vonete comme eloko oyokela soni deuxièmement eza histoire na ye ye moko se proposa nazaka na ndako abela na ye otala la patrona apesi mbote na ye nakuti vonete afai na kiti mère atuni vonete ndeni bien ese obimeli wapi boye bisi soki arépondre so mère so nini boye na yebi kute nga pe na ute kokoma après to bando beta liswa film moka ezali na chaîne wana abi nga pe nazala na histoire na nga penza ya solo histoire à vie na mère abi ah bon abi oui na olinga un jour au sel en film nga demeure témoin wana Vonette a proposé maman na kute avant na kiti moso okoti na ndako abela kiti eza na ngambo asala manger avant di wana OK ozoyoka mère bien OK d'accord pas de problème to solo ngo kasi de batikala ko solo la abete la mère li solo. C'est elle-même qui s'est proposé de raconter son histoire. C'est elle-même qui s'est proposé ça à filmer na histoire na ye. Elle s'est dit quoi? Na beta histoire à vie na ngai. Très bien. Pour que sunga jeune moko boye. Aza makolomi balé maboko. Mazoko se négliger. Ya ozaka musala bureau. A ozaka héritage à parents. Ah oui. Azo passé temps na ko dénigrer batu o azo kutana bona malformation na nzela. Ayebake ngape nazaka lokwa yo. Lokola yo. Et enseigner moi na moi muki azo kola za na habitude a ko yebisa ba. Mais kani dernièrement e ko yebisa nga lobi na yebisi zela non. Anniversaire réseau qui ndenge. Anniversaire le 28 octobre donc samedi oyo moi na fois aller à gâteau. Famille Libota. Mais nazo comprendre était depuis na lobaki sauf kaka mutu moko a komilenga journa envoie-moi le numéro de demeure pour l'anniversaire de l'enfant. Na yebité est-ce que si obenga ki demeure ou na obenga. Ba viku ya Vonette ba o matsate. Anniversaire est-ce que c'est sûr que moi na o fêter. Famille Libota. Famille Libota, manifestez-vous. Famille Libota. Et so babino on ça penza live non loba. Manifestez-vous donc le 28 dans 3 jours dans 5 jours. Dans 5 jours. Ouais, le 28. La princesse. Moi il faut fêter, il faut sommer la robe, il faut me mettre dans salon. Moi na famille Libota. Pas aller pédicure, manicure, moi il faut ba shooter. Donc quoi belle vue. Joie niveau. Allons-y. Mais quand ça, je m'en attends à bongama kende classe. D'habitude Azara, soka uti na chambre na bango kuna. Maman elle est assise sur bongisi, moi à côté na la chambre. Maman moi je pars à l'école, c'est OK. Na faut que mis na za nimba penza. A surtout qui senga na poni. C'est OK d'accord. Mais c'est quand na tumbola que chaque matin, la plus belle, tu sens bon. Elle dit oui, on m'a mis les parfums et tout. Mais c'est tu es très belle et très intelligente à répondre gentille. Voilà. Donc c'est l'heure d'aller à l'école. Après c'est mais mes amis m'ont dit que je suis petite. Mes amis t'ont dit tu es petite. Oh oui, je suis petite de taille. Parce que papa n'a moulaï. Ce qu'on y est, na classe na on habité, elle n'est pas très grande, elle a une taille moyenne en fait. Parce que madame Mikou c'est par rapport à Baza. Alors parce que bamsusu bazaka moi mbinga ba ça tu es petit parce que même quand il est azaka comme moi bébé mon beau. Mais si bon abi oui, dans tout ça t'a fait mal. Elle m'a dit oui, ça m'a fait mal. Pourquoi ils m'ont dit que je suis petite? Mais si na lobby écoute, faut leur dire tu es petite mais tu es la plus intelligente, tu es la plus belle. Et puis non seulement ça, tu es une femme forte, une petite fille brave.
Abi, bravo, ça, je ne sais pas si je vais retenir, mais faut ça, je vais retenir. Oui, il faut leur dire, tu es très intelligente. L'année passée, tu étais 3e de la classe. L'année passée, elle m'a dit 3e de la classe avec 80 quelques pourcents. Et c'est voilà. Mais c'est puis, d'ailleurs, toi, tu parles anglais plus que tous tes amis. Pour la restation anglais, la fête de l'année, tu as ça. Très bien. La bandit qu'on flattait, ce qu'on a zoé, oui, oui. C'est donc, tu vas aller leur dire ça. Et puis, n'accepte plus que quelqu'un puisse te dire quelque chose qui te fait mal. Dis-lui, on ne dit pas ça aux amis, c'est méchant. Et puis, tu pars dire à madame. Très bien. Elle dit, d'accord, ça j'ai retenu. Ça, je ne vais pas retenir en kangate. Elle est partie. Alors, tant que madame, il y a Melkani. Elle verra sur le langage des enfants. Des enfants, c'est pas bien. Ses amis lui ont dit qu'elle est très petite. Langage trop grosse, trop petite, tous ces adjectifs qui peuvent frustrer. Bana bazaka dans le milieu scolaire, bana batena ba propos moi est traumatisé. Bana muso yango yo kaka moi s'est suicidé parce que baninga bando tumbolé. Mais c'est pas pour Mel parce que Mel elle s'en fout. Hier ça soit le bili kambo pour l'équipe. Mais ça bana muso ba bomba kali kam na muté mais ko créer traumatisme. Très bien. A veiller sur vocabulaire ya bana. Ya bana. Quand elle est arrivée, elle a dit à leur maîtresse. Et puis, il ne faut pas dire ça aux amis, c'est méchant, n'est-ce pas? Oui, madame. Et puis, maman, elle est à Zongine. C'est une façon de dire qu'il y a des enfants qui vivent ce genre de choses, mais ça a défauté. Ah oui. Est-ce que vous êtes à l'obéi? Ngayo yo na défaut, na partager expérience nanga. Ce qui moi na na maboko na makolo a se suicider na école mo na poto pe boye bien ngom no ba na poto. Poka ba loba ne lo mo boye. Est-ce que imaginez-vous mutakatani lokolo? Misapi. Akatani misapi maboko. Na regard ya bato komi bomate. À cause se suicider té. Et puis le colon nango maman a rejeté yo. Maman a rejeté yo à cause du regard ya batou. Azo baté comment gérer ta situation. À se préparer qui te kazala na mwana na ba problème mwana nyonso. À se préparer qui te ka se retrouver na situation wana. À côté libala o mobali ya lingi yote. A ke boye batou ba otala on la lolenge moko boye. Papa o ya boti yo akomo mona bi oza inutile na société. Na société. Ce que tu vas parler na biso mo baloba na biso ba langagement alors moi kuna ta ko ma elle était traumatisée aussi ko ça la kutu pasi nga kutu na bando liate soka balobi de lo mo bo swinga kaka je mange na ebisio je mange pas donc si ko mutu bazo ebise boye koza inutile na société oko ça elanga ni na vie eza bana mususu na famille na bon ba pesa ka espoir terre ayo au cas diplômé d'état aux akano pe ma elle était. Mes parents bazako kanisisa biso ke maye les les premiers de la classe d'école. Ah oui. Mais ça ba nebele ba les premiers les lo basé loko. Et le côté ils ont rien. Na muninga na ngamoko asakutu même pas mécanicien pour mécanicien za zobate. Mécanicien za mutu atangi pour oyeba ba défaut ya mutuka. Mais asala kana kwado moko ya sunga kaka na kotia mupepe na ba pneu. Bozo ko imaginer. La vie. Vie za na makambo belé ce comme taso vivre nyonso wana. Tant bozo bakalati balati eloko mukuse pona nini basali boye pona nini ba exposer hier omoni bilamba nyonso vonete alataki ya bilamba na ye alataka bongo elle a accepté, elle a choisi de s'assumer même accoutrement na ye wana nyonso za bilamba na ye moko c'est sa vie, ce sont ses habits, ce sont ses tenues. Elle a voulu se dire que mutu mususu azana défaut aluka ye pala telo amukuse mais ayoka soni azoyoka soni po eloko na ye mo amukuse pa linga leka mupepe pa yoka mulungeti le biso azapi na besoin moi robe moko mulante ya pepele elekisa ta mupepe atambola zali na mo ya Kinshasa mais akomi obligé à kobomba yango po bino bokotala yango na lisu ya mabe nyonso yo azoloba nyonso asali eza histoire ya vie na ye alors pona bato bamonaki ke ba exposer mini non soki bino ko botali on a film boki pasi et bon ye o vivant et puis écoutez c'est que vous voyez dans les films si o boyoki o bazoloba ne boye ba finge pa ya solo ba loba ne pa ya solo eza modéré comparé à o ya vivant ya solo ko so même si no ba pires atrocités. Parce que les acteurs ont joué dans Vonette. Atrocité, ok, moi, musika, mais je vais comprendre. C'est des termes faciles. Les pires atrocités, c'est-à-dire que ma beko leka ya pasi ko leka wana. Tala, bandeko nyoso ba tourner dans Vonette, ba atténuer ba propos na bango. Ce qui ba atténuer ba propos na bango bino suit. Si ko so ba loba pa ma loba o ya linga ke bima, o ya yoka.
Potine bon bon jouer na étant bon lo bané bon bon quand ça te que ça bon plaisir. Jamais. Bon, puis va couper aux un film wana. Il y a ceux qui plairaient hein. Pendant le moment il y a tournage. Il y avait ceux qui plairaient pendant mon que non non zonga oza acteur zonga continuer. Parce que bazo kokangote mais bazo na choité. Le cinéma, c'est le reflet de la réalité. Le cinéma est reflété. Il y a un moment où acteur qui joué et c'est parce que justement, il y a quelqu'un quelque part dans le monde qui vit la même situation. Il faudrait comme ça, un niveau à ressentir comme si c'était une réalité. Très bien. Donc, fingi na plaisir te. Notre traumatisme est quotidien nae. Si ko wana ba atténuer pour même YouTube a lingate pire que wana bima. Si ko bande konangai. Imaginez-vous ce qu'elle vit tous les jours au Batiété. Tous les jours. Tous les jours. Même papa Serge n'a pas dit suffisamment des mots cruels envers elle. Bah moi pas si envers moi nané. Alobi en okuté. Po oya yoka ya papa ne moko leke papa Serge alobi na fille. O alioki ba ma passa wana aleki oye moi viva tous les jours. C'est mal, ça fait mal le regard des autres. Trop mal, trop mal. Ngai demeure oyo. Nga. Na koma mukusi atalote parce que nazaki fier à taille nanga. Nga na salle émission déjà j'ai raconté mon histoire sur demeure officielle il y a longtemps. Biso pas biso to ami kousé. Chez nous son moni muto amulaya mo amobali. Bana basi la plupart to ami kousé. Très bien. Tozo na biso grand-mère na biso. Ce que pas biso zarabo ami kousé mais boana ba bassin. Boana ba forme siko. On a après on légèrement mais en tout cas biso au monde a déjà que muto na forme de yabo bato ba mona ba leki na nga ba ebi et chez nous tout le monde est clair de teint à part nga ma mère na grand-mère na nga bandiko na nga nyoso ba pembe. OK nga na ndoki classe le roi na bela misu na la ta lunette biso batami kuse ba tia soka na bali boso na poya ma miso ya nyonso moi monsieur nga ma grand-mère na biso asala lettre na Sorbonne koko na biso atanga lettre maman na nga zaki enseignante on a droit à zéro ten école français kako grammaire conjugaison nga kuna biso lo ba français te pour nga bande lo ba lingala na 3e des humanités yo lo ba lingala na ndakune. Parce que biso kaka ba fumuchik na ba français belé bana mususu atazane na famille a bien mais lingala makasi bon moi quand yo zo ko exagérer. Très bien. Ce qui fait que ba créer moi bloc na bango moko ba traumatisera yo ba lancer ko ba pique tango ba yo détecter kaka défaut na yo wa mukuse et comment matin midi soir repas na nga mikolonios. Je ne pouvais pas avoir des amis avec qui tu traînes. Hey, toi tu es trop court de taille et toi tu t'habilles pas bien, toi tu n'es pas stylé. Yozaka qui t'au côté, tu es vilaine, tu n'es pas bien. Non, t'a dit, mon chéri va m'excuser. Naza nanga na ba ex belete, mais nga na tikala kokuta na garçon monté ya bien ta linginga. Topé ya mukuse. Ezaka ka garçon mo ya bien éduqué, issu d'une bonne famille en termes de valeurs parce que quand sa bonne famille ezaka mbongo. Mbongo ebelé. Bonne éducation aux hommes on a genre ba garçon peut-être ba fille à kitoko wana ba wele la en école wana ba garçon bongo ba za otala bango te batala ka demain wa mukuse. Et moi j'avais plus d'amis garçons que les filles. Mais les filles m'ont traumatisé le ngimabe na tongo et le ngimabe na pourquoi et le ngimabe na tongo le ngimabe na pourquoi mukuse oza bien te et comment peut ko traumatiser nga na banda okata suki na kata suki pe na kovo na kata na suki na mutute. Et puis je me suis renfermée sur moi-même. Et puis je me suis renfermée. Je suis belle, j'ai commencé à m'assumer. J'ai repris confiance en moi. J'ai commencé à chercher les qualités que j'ai que les autres n'ont pas. C'est comme il a commencé à récitation à la fin de l'année. C'est comme il a commencé à la boue. Très bien. Na baini na baikora ya école na zalaki na tangi na vite bon ba traumatisé ngate moi j'ai plus de qualité plus de compétences que bango j'ai repris confiance en moi c'est comme c'est de là d'où est venu mukuse atalo
Navana na quoi na qui par battu na semela na battu na comment la personnalité na fierté na ba kamana na ba mi bal on se limite là. J'avais quelques amis filles qui sont restées mes amies jusqu'à ce jour. Jennifer Nzama na PCMbo te Glo ya lifu na PCMbo te Guyane na ebiso eskazat. Oui ba ngoni so ba bali ba kamana na so ba oui ba si ba bali. Ozomona. Sikoyo. Ezaka boy soki moi muninga moi bali pezaka ba garçon so ba bali ndo moi batindenga ba invitation to ke ba fête maman papa ba fille moi kitoko bazao beta tangwa na école bango ba leki kande basi bakomi Nathalie pa na bi fille onda ndo finga ngelo ngimabe na sekaka très bien ba moi petan ba roya bango pe ba bali so ba esko na ba fête genre na mibali na bango otali mobali yango abali otali na lolendo yango bazaka na ngona bekola yango yo otali kaka otali mobali obi na ba classe na autres zana bona classe ba leki mibali na bona kitoko. Très bien. Ah oui. Donc pas la peine de venir traumatiser les gens, de mettre les gens mal à l'aise parce que mutoyebi lobby azate. Azate. Ah oui. Et les gens vivent avec ce genre de traumatisme au quotidien de manière permanente. Si vous imaginez-vous mutu oyo à perdre le colo, à perdre misapi. Comment est-ce que les gens le regardent? Camarade à maman koutna somo kazana moi anandundu. Jo mo baena moi anandundu tozaba amiki j'étais encore à l'école primaire. Baena moi anandundu nanda bana na ya bandundu ndi bazami balé je pense. Baena ndaku ba esko ba tepso biloko fatolia. Pour biso à un moment ba koma ki na habitude ya olie saka biso ensemble. Ensemble oui. Parce que tozaki na égoïsme on a comme ba dresser mais ça chacun prend dans son assiette. Tobanda ko ba olia ensemble. Ensemble. Ba comment ko obligé so olia so ensemble. Ba tiep so fufu, biloko na poisson. Siko biso tozaki soki mwana na ndundu okata biloko biso kimisi maboko. Soka ya longwe biso tolie. Eh maman kata biso allez arrêtez. Levez-vous. Vous ne mangez plus. Oh, pourquoi Abi, pourquoi quand lui met ses mains vous vous retirez vos mains? Oh, to comment lukato s'expliquer abalo libso fufu na ngambo banana bazaoka to banda olia wana abalo libso biloko na ngambo na bango to continue ce qu'on lia. C'était les jours où on a appris qu'on doit respecter les autres êtres humains. Ah oui. Ah oui. Ngana kola na éducation wana. Maman gangela biso ton bapa ya bake. Et puis ça mbala souka. On ne fait pas ça aux gens. Pourquoi? Vous savez comment est-ce que ça fait mal de voir que les gens vous regardent de travers? Ce sont des humains normaux. Un albinos n'est pas quelqu'un de sale, n'est pas un démon. Tous à école primaire. Mais l'eau qu'on est tikalanga na mutu. Très bien. Na balé kinanga. Sikoyo, imaginez-vous combien de personnes basalara pire que ça. Les gens ba famille ba sika ba diagnostiquer ndeko na bango azana sida. Famille mobimba ba komo kima ndeko na bango nde sida pesa mana bonjour. Donc komika soki ba yebi ke ye akoya na nda consigne tikali na nda. Aya na sani na binote. Asala boite sida pesa ma bongo. Beaucoup de personnes se sont senties rejetées. Alors, vous êtes le col andimi ko pesa biso histoire na ye. Très bien. Il faut un enseignement pour na biso. To lukaka kate bato yo ba na lokolote, to lukaka kate bato ba na misapité te. Et ça fait pour na bato ba na différence moko x ou y na biso qu'il faut to respecter bango. Parce que mutu so ba azana ndundu et c'est que ça na ko muta katante. Ça vaut pour tout le monde. N'a pas ce exemple à tableau moko. Allons-y. Pierrot alinga vonet na réseaux sociaux, na photo. Na deuxième épisode, oui. Ayeba kite que vonet à ça, bon. Akutani na vonet et ça les moi genre. Après abi bon, to garder quand même contact. Contact. Si vous vonet ebi ka ke bolimwa neza. Mais pour na ko aider vonet ebi si moi si na nga te ka biloko. Kendanga kozwaka biloko pa mwasi nanga te kaka lwa kutu mwasi te place moko na kotinda yo po okenda kozwa biloko po aider yo au survivre. Merci. Okenda kozwaka biloko te kaka po aider yo au survivre. Merci penza okanga ki tableau wana. Sans qu'on précise. Vonet akenda kozwa biloko pa lea le roi azamba ndane sans que ya yeba. Ayeba.
ya bika mobile nanga atindinga kuna akenda kozwa biloko atekaka ya rapé na mbongo jour mon présence d'esprit salika alea atuni Léa lobi Léa Léa tuni abisi Vonette yo na Pierrot boire ndenge nini Vonette abisi alobi te aza mobile nanga yo mobile na ya mobile ndenge nini Léa gangela Vonette à un niveau à gangela Vonette a fingi Vonette maloba wa loba na mwana muninga Vonette abimina mai na misu akei Léa suki wana te aketina ndaku ya ba Vonette agangeli Marie-Jeanne na moseka alobeli bango pona Vonette atika mobile na azongi jour mon Léa ande avait na ndaku babenga kina téléphone bazwaki te ndeko na aziza ye ndeko na aziza koti amonka ndeko na aziza koti na mwana na beki mwana lokolo moko aziza nini na mwana na ngai aziza abi yo to benga ko yamba sous téléphone te yo tikela biso mwana sala accident grave to ebiso tinda mbongo otinda biso ka mbongo mukiano otindaki okangi téléphone numéro ne le kalisusu te to zai na mbongo te pota mwana ekomi ko s'infecter après accident s'infecter comme on a yamba téléphone te docteur alobiso to katite mwana lokolo nani nzoto mobimba ekobeba oya okufa to zai ko obligé ya okata lokolo très bien donc bakati mwana lokolo Léa bandi olela abi aziza nayebaki te mwana moko ayawa yebakata na lokolo nzambe naseka mwana bato nafinga mwana bato nga nazoseka bana bato nzoka yanga mo lokolo mpe basi bakata Léa leli au fait le problème ce n'est pas que tu évites d'insulter les gens parce que aux appels ndeko azana des fois non. Ah oui. C'est parce que tout être humain est utile. Yango bomona soki bato basenga mbongo na nzela toyebisa bango ba aveugle mususu kutu bayebo tonga. Ba aveugle mususu kutu bayebo sala boy. Eza na koka mususu azana ni maboko ni makolo na fauteuil roulant mais na munoko na yazo simba pinceau ao saleloko yo sikoyo ozo senga mbongo na nzela za makolo na maboko okoteka ta maite to évitera koloba na baninga mabe parce que to tambola mikolo so na sambo mais to ebite mukoli kamboyaka eza mutu nyonso tout te akufaka na biloko nyonso nzamba pesa na nzoto apesa na nzoto oui yana mutu mususu ozo kufa ba olongolo ndambu liso ekufi ba longoli loboko ekufi bakati o azana diabète il faut bakate lokolo ba longoli lokolo o diabète ne faut bakate loboko ba longoli loboko basali bakata mosapi faut basala boye eza na bato balongona bango ba parti ya nzoto ndambu oke kokufa aza akenda mobimba te yango wana photo éviter kosala na mabe très bien papa oyo za na ndaku na yo oboti na mwasi mo boye mwana yo wana okomi kofinga mwana matin midi soir koloba na mwana ba méchanceté koloba na mwana ba méchanceté sous prétexte kaza inutile na société mwana komaka inutile kaka soki yo parent olingi akoma inutile. Ah oui hein. Ah oui. Parce que quand on a mwana no handicapé otien na ba centre de formation ba handicapé otindie même na mukili ya poto ake kotanga na ba grand centre ba handicapé batangaka. Très bien. Mwana zongi pa komi pe ministre soki eloroni na mboka. Handicapé aza na même capacité intellectuelle que mutu nyonso. Écoute, est-ce que ba ke mutu soka za na handicap mo quelque part nzamba pesa ka capacité moko boy o mutu aza na ba sens nyonso aza ngote. Oui. Comment vous expliquez que mutu na misape okatana aosa make-up koleka ngayo na maboko nyonso? Azokanga suki kitoko, aplanter pe kitoko, asali pe alatisi pe ba marié kitoko. Comment vous expliquez ça? Mais là mususu erba ke ça la test na centre de formation. Azu koleka bana nyonso bana ba sens nyonso. Ah oui. Ako m'appelle un première de la classe. On peut savoir une opportunité sous prétexte que c'est inutile dans la société. Or, on peut savoir que opportunité or comme utile dans la société. Et ça dépend de l'opportunité où ils ont payé ça na moana. Très bien. Et ça choc au sali au boti moana na yo, au moni que a commis un problème moko bol. On a compris qui Marie-Hélène. Kozanga, ko perdre confiance en soi.
Et puis quand on a communauté on bateau au banda pour souka. Mais il faudrait toujours savoir se ressaisir. Assumer aussi. Hein. Et assumer. Ce qui, moi, on se sentir rejeté par papa. Ça l'effort à retrouver l'équilibre dans yo maman. Maman, oui. Et là, aider Vonette, ça peut regarder ya maman. Ya maman, surtout sa maman, c'est ça. Donc, ni t'étais sa grand-mère. Sa grand-mère. Mbele akoma chiege. Ba grand-mère va faire ça quand bana kindo kité. Ba grand-mère ebele ba jouer ba rôle moko na ba vie ya bana ya osakana te. Nga mono grand-mère nanga azala le rôle la maman et pas nanga. Parce que traitanga le rôle la koko na eta traitanga le rôle la mwana. Nakanisi yo lobi ba grand-mère nakanisi ndala kapinga. Ah, grand-mère. Kapinga, que ton âme repose en paix. Ozomon. Ce qui grand-mère a nazalate. Vous venez de l'être dans la rue. Alingaka comment exactement cet enfant inutile dans la société. Dans la société, oui. Pourquoi? Et puis, ba maman oh bobalaka, obalotiki moi n'est pas koko nae parce qu'on se bat la libala. Libala nae. Pour mobali ya lingi moi na te. Yango mibali. Tant boboti sarabana basi oboye bokabwani. Ok na libala na oboye bake botika basi on a un problème. Une fille mère est vue comme une personne qui a perdu l'isounae moko. L'isou oui. Ah oui. Vous ne vous posez pas des questions. Comment est-ce que ces filles-là font? Moi, ça quoi na libala kuti ona bana. Andimi bana na yo. Mais comment est-ce que vous faites pour n'andima bana ya basi na binote? Soka kunde akutaki muyona mwana koka. Azo obligé à linga mwana koka. Très bien. Mais yo okuti mwana moi sina mwana moi za na problème. Te yo linga te. Toi tu n'acceptes pas. Et t'as lioté. Non, c'est faux. Il faut préoccuper yo. Il faut être là yo. Il faut être la souci na yo. Il faut sa préoccupation majeure. Très bien. Et c'est normal te comment on traiter moi na traumatisme on a nyonso ce niveau là. Soko ke na libala mobala lingi mwana na ote azala na ba sens ne nyonso ou pas. Azala na makolo na maboko na mutu to azala pe na ba défaut yo ko vanda na libala te o balingi mwana na ote. Oui, jamais. Et bongaka te balobi mwana vande pa koko batindi la te loko. Na mbongo ba okabela mwana te. Yo zo batela libala. Libala meko meka. Libala wana oyo zo batela zaka poza na ndako ba mwana ka ko bala na oliara fufu. C'est tout. Ermo pe ba otamboli pe na motuka ba moni yoke oza na motuka. Mais pendant ce temps ton enfant ne vit pas bien. Mibali oboya ko bala ba fille mère. Apprenez à aimer leurs enfants et à les faire accepter à vos familles. Parce que bozalaka wana pour aniake botsa mbam soko boko la mwana wana. Oui, il faut beaucoup là parce que lingi maman, o lingi soso linga ba maki. Linga na ba maki. Linga ba poussin. Parce que moi on a so boko lien éducation à bien éducation na yo. Lobiso a komi mutu na via ko pe ko aider yo. Ah oui, ebele. Akoki pe ko aider yo. Ebele. Soki ba mwana nyonso zaka na besoin maman na ende bolobaka. Pona nini bano yo basi na nani basi yo bobalaka babotaka bolinga te bazala na côté ya ba maman na bango pour éducation. Surtout mwana mwasi. Babenga ngo na français famille récomposée. Bo sangisi bana na bino bo komi ko éduquer bango ndenge moko parce que yezo ko accepter bano baza ya yo mais yezo ko accepter o ya yete pourquoi ozo ndima ya tala mwana ne na regard ma bébé ozo chola ba défaut ya moi c'est dit na tableau moko jira ozo chola mwana ya Marie-Hélène na miso bana na e ozo minimiser le impossible et il y a beaucoup de femmes qui vivent ça. J'ai même vu Nani Serge pasteur patron qui a le batala oh mona ba envoûtement yeka soit yesika avant qu'il y ait envoûtement ma béfo donc salema donc na yebité eloko nini nzambe na sala popé sange loko lokola oyo donc présence kaka ya mwana wana soki kaka alongwe pona ye eza lokola amemelinga malédiction c'est parce que yazaka kana malformation dans nzoto mais aussi moi oh na kosenga na ba parents omoni surtout vous les femmes qui avez déjà des enfants
Si vous voulez vous engager, vous êtes trop sûr que place on a que je vais trouver un homme qui sera en même temps mon papa, en même temps grand frère nanga et puis ami nanga. Et non na kei na place mo boye poto kozala ba adversaire. Eza eloko passe, eza eloko Serge Ndepenza eko. Omoni gère ko quelque chose là. Mais Serge en tout cas non, Serge pas a traumatisé moi là. Maman, moi aussi j'ai connu des parents comme ça. Baza wana kutu vonete aza kutu na lokolote aza na misapite. Mais nga na yebi ba para ogeno mwana na ye aza na état donc aza normal. Mais c'est parce que abala moi si moko boye moi si on a aboti na ye bana. Moi si o apese mwana wana abano linga moi si wana te ayini na mwana wana. Innocent moko boye yo tien na libumu ya mama bato abimi na mokilale yo komi komé donc okomi malmené na degré moko impossible. Donc c'est un peu ça. Maman des mères dans Kansi, nous déjà il y a plutôt qu'on a dans sa vie déjà sim. Mais biso histoire à Voneto, eza histoire à ba famille et belé. Tozu pena tant ko décortiquer ngote mais comme c'est une histoire vraie, bande ko ba meka otia regard. Parce que tala à cause ya Serge, nemilo comme au finga. Oui. Mais ba no Serge azo batela na ndako ba jumelle. Éducation nini bazana ngo. Tala ba ke ba on ba ko za zemi ya gingombe. Abimina bango mibala sainte bango. Donc si siko na nous Serge a habité. Ti aye ba kapoto ozonga na fin épisode. Très bien. Noko t'a dit. Telle loko muso esalinga somo na film auto vandeli vonette. Ronel ko simobali. Ya Sylvie. To si sana wana bandeko. Et loko était après mibali. Prenons d'abord ça alors. Vous permettez tous Total. Voilà, suivant. T'as bien que tu es en retard. Hein? Tu es en retard. Excuse-moi. Il y a eu trop d'embouteillages. Sérieux, je te jure. Je sais que c'est le week-end. Il te fait déjà dormir. Regarde. Maman, bisoto qui est fait. On te laisse avec l'enfant. Ouais. Déjà 20h, il faut qu'elle a la méta et il est déjà 21h. S'il te plaît, tu m'aides seulement. Hein? Je te le demande. Au bongi, c'est les bulots, on est surtout le tchon d'aller colambeto. Au bongi, c'est au tché poudre. Au tché bande, azan ligne, moi, quand tu as avant là, la peau n'a souki et déranger. Et puis, surtout. Ok, pas de problème. Viens, mon cœur. Tu vas pas déranger, hein? Reste avec tata. Maman. Chérie, pas. C'est bon, non? On peut déjà partir. Elle est déjà là. Regarde, je commence même à transpirer. Je crois que je ne me sens pas bien. Personne ne partira à la fête. C'est bon? Tu amènes mon fils. Pardon? J'attends mon fils. Tu me l'amènes dans la chambre. Oh! Ah, mais tu peux pas quand même me balancer ça comme ça. Hein? Ah bon, ne te dérange pas. Je vais vous laisser, voilà. Vu que vous sortez plus, ça sert plus à rien que je reste. Voilà. Est-ce que tu comprends ça? Je payais pour me faire belle comme ça. Et du coup, Tozele qui a mieux surtout bien, on s'est parlé bien. Il savait qu'il fallait qu'il puisse s'autokender. Juste parce que j'ai laissé l'enfant ou comment? Parce que je comprends pas. Bon, vas-y. Moi, je crois que je vais partir, hein, vu que, voilà, je vous laisse régler vos problèmes. Bon, ma chérie, c'était un plaisir. Je dois te laisser. Luna, s'il te plaît. Ronel, tu dois quand même m'expliquer. Je ne veux pas aller sur le 4 chemins. Hier, je n'ai pas voulu dire quelque chose parce que je voulais digérer et essayer de comprendre ce qui s'est passé. À quoi tu joues? Je t'ai posé une question. Fais pas semblant, ça va le semblant. C'est comme si maintenant le besoin de comprendre. Tu comprends ce que je te dis? Sylvie, à quoi tu veux jouer? À quoi je joue? Je joue à quoi? Je comprends pas en fait. C'est toi qui devais me donner quand même des explications. Parce que invitation en attendant je crois moi j'étais contre de laisser mon enfant dormir seul à la maison. Et du coup tu m'avais quand même motivé à que non on va partir tout. Et j'ai accepté. Dans le dernier moment tu me balances que tu pouvais plus sortir.
Tu continues de faire semblant. Jusqu'à présent, Sylvie, tu continues de faire semblant. C'est ce que moi je sais. En fait, Nazan a besoin aussi de gâter. Nazan vraiment a besoin de gâter. Nazan a besoin. Parce que tu sais, Sobina Silikobi, comment est-ce que moi je me nerve. Ce n'est pas que Nazan a besoin comme on a dit. Oh, c'est à moi de me fâcher. Parce que là, tu sais, Bilamba. Je me suis maquillée, mais on ne peut plus aller à la fête. Je ne parle pas de mariage. Alors de quoi? Je ne parle pas d'aller à la fête. C'est parce que moi je dis dans ma bouche. Elle faisait quoi cette fille dans ma maison? Elle faisait quoi? Il y en a beaucoup de camarades de la connaît. C'est Luna, n'est-ce pas? Il y en a beaucoup de camarades. Tu la connais? Parce que vous pensez faire quoi? M'empoisonner? Parce que vous avez préparé Nini. S'il te plaît. Non, tu réponds d'abord à ma question. Tu réponds, tu te tais. Yona Luna, vous avez pas. Non, explique-moi d'abord. Yo y est bien dernier. On ne répond pas une question par une question. À chaque fois qu'elle vient ici, tu commences pas à la maison. Ah, c'est mon ami. Ah non, elle vient chez moi, déjà. C'est mon ami. C'est ton ami depuis quand? Ça date de quand? Luna, c'est ton ami, oui, Yamoukolonini. Luna, c'est ton ami, Yamoukolonini. Nana Balio, Lelote. On a combien d'années de mariage? Ça fait combien de temps qu'on est mariés? Tu peux me répondre? Na monona Luna. Na fête na biso mariage Luna Zalawana. Na fête na yo ya collation. Mais je l'ai connue à l'école. Tu l'as connue à l'école. Elle est aussi maîtresse. Alors toi explique-moi, tu la connais où? Parce que à chaque fois qu'elle débarque ici, toi tu n'es pas à la maison. Tu la connais où? Est-ce que tu le sais? Tu sais pourquoi je sors très tôt le matin? Tu sais pourquoi je me bats jour et nuit? Tu sais pourquoi je travaille si dur dans la vie? Est-ce que tu le sais? C'est pour le bien-être de mon fils. Wow, c'est pour que mon fils ne manque de rien dans la vie. C'est moi de ton fils, hein? Sylvie, tout ce que tu peux faire derrière mon dos, cela te concerne. Donc tu reprends avec tu peux faire tout ce que tu veux avec Luna. René, tu me balances que c'est pas ce qui yo lingara mwana na ngai mobali te que comme ils sont à niveau ya koisangana na maman na yepo bino balebo lukandeni ya ko arracher ngai na maboko. Détrompez-vous. Joue pas ça avec moi. Ça, je te dis clairement. S'il te plaît. Donc, si toi, tu t'arranges avec Luna, tu ne me diras pas que tu sais pas que Luna est la mère de Peter. Ça, moi, tu le sais. Tu fais semblant. Tu ne veux pas nier cela. Sylvie, je le crie et je le dis si haut. Voilà, des retours sur ce plateau. Merci beaucoup, Yapichou. Ezalaki extrait. Yasseri Nabino Vonet. Bisouato, continuez comme ça, commentaire. Famille Libota, les Congolais. Bino baye bobolinga mosala ou bisoto sala kana oyo ba comédie bazoko sala. Regardez des choses que vous pouvez apporter votre soutien. Regarde Nabino en plus Nabino. C'est une façon aussi à aider, à remonter aussi batu belé. C'est une façon aussi à koyeb sa batu était kosekana noté ko tchana no ba limite te pona no silité. Tozo vivre nanu. Hein, voilà, continuité nango eza intégralité nango vraiment ezali na Belle Vie Télévision. Kuna ezali bisika boni bokozwa pena temps ya kolanda makamo na ndenge elongo bani maman demer tozongi awa commentaire na yo par rapport ya élément autouti ko cha sika awa. Noko t'a dit okobala. Merci beaucoup. Amen. Beva obala pour bino nde boza en couple té. Thierry tozo tchepe na ba prière. Mon baya to pesi mbote. Po Thierry pazaka. Yekutu. Na ebité. Moi ça tiraza motema. Na pesi mbote grand frère tu nous manques. Bikanoki. Ya Pichou aza marié. Bandeko. Ronel Kosi, mobali ya Sylvie. Sylvie akuta Ronel la mwana. Ronel moi c'est aboaki la mwana na ndako. Moi c'est akenda. Ronel azu musala abali Sylvie, Sylvie occupé mwana. Sylvie ki kokuta na muninga mona musala Luna. Ba komi ko seka na Luna mema muninga na ndako. Muninga ngosoki aye na ndako mwana zo benge tata, ya zo linga te ba benge tata lika ba benge mama. Maman, tu avais suivi ça? Jour moko Ronel a outi azana ndako na Sylvie. Bazo zela ba bongama ba kende fête. Luna ye. Yokape Sylvie. Oh, Ronel, et nous partons à la fête, ma copine va rester avec l'enfant. Ronel na Luna ba otalana. Sylvie a remarqué à tel côté. Ronel a lobby a obimé souté. A tikali. Sylvie a compris na quitté. Luna kei. Ronel a tikali sa Sylvie a lobby. Muninga wana zaki nani.
Auto sala ni sika moko za camarade nanga est-ce que koko Ronel epsi camarade depuis quand ngana bali ngana mona na fête na ebité habité na musalo ngana comment sala na kuta ne pe kuna to sala ni sika moko abindo meme na ndako abi oyebi onayebi camarade nanga yo yebeli wapi alors bi me yene mama mwana abwakela nga mwana yene mama abwakela nga mwana Joan niveau yo zui omemi na ndako nanga donc yo ne bolibo sala nga jabo to lela nga mwana Sylvia surtout qui a ébêté asimbi mutu Ronel a mandi ko relater les parts sont partagées et si quand on est à biso nini ezana ba amitié musu to sala na misale ko koma na ndako te ah oui faut suka kaka na balabala il faut koma kaka na balabala ou bien kana réseaux sociaux et suki wana po wana to beta lisolo ya mwana makoka pe ko botole mobile tala muninga zo na ndako na yo yo za femme mariée ati veste na soutien pas manakati tout moi eloko tout moi ya mukusi ya yo za femme mariée muto yo yebite beaucoup tene na ki mukolo na musala otikele ndako na mwana c'est quelle idée quelle confiance non ko liba les esika masanote il y a des relations qui sont censées être des relations administratives professionnelles très bien et des relations ya ba familiarité Eza muninga mususu aza na problème ta na mauvaise intention te moko tike 2 minutes na salon est comme on emball muti même pas 2 secondes ngana ba camarade nanga to benga mibali na biso na kombo te papa nani tonton nani to benga na kombo te papa tonton to imposa yango parce que to loba baba ninga na biso te oui et tia moi barrière ngana na vanda na mobali ya muninga na ngate to vandi boto solo non na sala ngote Dieu met témoin ata to ena banda ko bonjour papa boni bien so to beta ba délire jamais na miso mobali moi comme bali peut-être ko se déplacer à salle makamne non te to vanda une fois mobali ya muninga na nga moko abenganga a opesa nga zo expliquer nga moi problème wazana kamana na zeka mutu na sena yo ki merci papa to solo total na mibali na biso na ba misuti biso na baninga nanga na bango ebelete ka mwa ndambu wana eza bongo et lokola bakutaka biso na principe wana obi ke ba changer yango te ah oui ba changer yango te batika yango bongo totia barrière wana bazaka très gentil bayambaka biso bien to seka keleka 5 minutes te hey, ça va, ça fait longtemps. Yo, penza, tu as pris du poids, mais ça va. Comment va ton chéri? Il va bien. Et sous kawana. Et puis, mi ben n'a pas rappelé baningate. Non, tu vas bien na téléphone, ba bimba ke bien. Ba kuma, ba ya, noko photo bima samedi. Jamais ba baningate. Na ba petit toi na. Non, ba benga na te non. So ba solo la c'est que jour to kuta na bison so ka jour na minute na nde ba solo. Ba solo li. Non, ba kuta na te o ba bimi ba benga na téléphone. Ben so ba to sala effort que ben so ba baningate. Très bien. Parce que tolinga qui respect et respect wana et mais bimba la so benga so maman ça va madame ça va ba benga biso na ba kombote luzitu mobala muninga na nga benga nga maman demeure maman ça va madame ça va ngape mobala nga benga ba camarade nga maman madame ndenge ngape na benga comme moi c'est Santino moi si ya Ivy Pan moi si ya ba Chic Mokadi ozomona ba mama ba benga na bongo ba benga ku ba benga ba ninga na biso to benga na ba kombote parce que to peto tia principe wana très bien ezate parce que bato bana ba intention mabe et biso tambola na principe moko soko komi kaka oh yo ba mobile no saka ba genre moko na mibali to oza su muninga biso te mobile na ko oza genre mibali olinga te ata to kutani ke yo poza mobile nzoto mkie ye pa nzoto mkie ye za mbala munene pa na mbala munene eza problème te mais soka comme aza ba genre oza su baninga te po mobile muninga ko oza genre mibali olinga voilà bilo ebele créer ba problème na ba amitié bilo amitié ya mikie zanga mutuna makole puis ça crée des trucs ene na zabo e maman let's so tourner au yebiso ako banda les premiers les 36 mois au tira moi ba copine ba luka na ndako te total na ka très occasionnellement mais to benga na téléphone to komanaka et puis to sala ba programme na soso mibali bazate na ndako pour to gêner bango te to léser bango te moi to ke obeta moi tout ça et puis to prévenaka non il y a un jour tel na heure tel na mwana to débarquer à l'improviste te et même ceux qui font que tika mwana na pas copine na moko parce que na neloko sala na otikele na prévenir yeto azo petan aussi autorisation na mobali na
On s'est créé ce... En fait, pourtant, c'est ma vie de tous les jours. Ah oui. C'est mon quotidien. Badodo bazar, tout n'est soit ça mon copine. Ngapena na mona yo atana copine mon côté. Or bino so na mona bino me. Pourtant nazala na baninga. Ba célibataire. Na moi comportement malamu zanango. Nazuka moko. Atika na mona na ba copine te. O na lobinde o legisi yango. Na lekisi. Depuis 2014 atika na mona na copine te. Ah oui. Amona ngata na ko nazana ba copine, na ba ninga ma best friend soto vandia wa liwa. Mais bah mon angana bangote parce que era musala naza très occupé, j'ai pas le temps. Ah oui. C'est que Sylvie Mouninga musala yo memi na ndako. Tina ndako. Et puis risque wana. Ozo qui ne fait otika na ndako na yo na mwana na yo. Une parfaite inconnue. Encourager. Pas la rapé ba affinité on peut bo sali pena mututi. Parce que amitié à milieu professionnel est réalité. Les gens doivent retenir ça. Une amitié créée dans un milieu professionnel, c'est pas 100% vrai. Et ça va basé sur les apparences autour dans un milieu professionnel. Très bien. Quand on l'accès ba défaut na nganya so tout est. Muninga na nga solo best friend na nga to déconner mais non déconner na yote. Parce que ngano to kuta na no ta déjà pour na musala. Business seulement le travail. Tozo benga na mon frère par respect mais c'est pour le travail. To solo la no ka makamna so musala to on se limite là. Non to beta loisir te so to kutani. Tina ndepe to aussi lisa. Très bien. C'est ça notre vie, c'est ça notre quotidien. Si ko mutu oyo oyebi ata état d'âme na été o tikele ndako o tikele mwana parce que yo tisaki relation amitié moko x ou y c'est triste. Et pour couronner le tout aza ex ya mobali na yo mama ya mwana wana oyo yo oyebi nanu intention na été pourquoi azoya na ndako. Mais Sylvie a dit quelque chose à Ronel. Elle a dit mais yo tikala ko lakisanga photo na été obetelanga lisolo oui. mais o lakisanga te. Les hommes et les femmes, il y a des personnes oyo beaucoup ko lupakate na ba relation. Les ex avec qui il y a un brin de contact. C'est-à-dire ozana ex no moko boye aza toxique. Et ça na ba ex oyo okoki ko bomba te. Très bien. Ex moko aza toxique. Alanara yo. Achaka yo mal à l'aise. Il faut beta lisolo faut la sa photo. Ex moko azongaka. Il faut okanga ko bet. Po eza ba relation mususu. Biso nde to sala boye et ko za mobali to mwasi. Au portant wa cœur to calculer ngote. Au mona tina ya robeta lisolo wana te. Et ça tout à fait légitime. Et ça est belé. Mais ce que mutango aza mature. À comprendre que dans la relation no mususu au kobeta lisolo bete eleki na pe bon. Eleki na ça passe oui. Ndeza batu mususu to adraganga une fois to sola ne vite fait. Je vous dis ma chérie, pardon, je suis en couple. Tant que comme ma chérie boy, mobile nanga ko mona na téléphone pour to simba na ba téléphone na code te. Ako simba téléphone nanga yo ma chérie mo ekoti. Ekoti. Oh comment ça va, j'ai pensé à ton abandon expliquer ni. Where is problem? Ngana to sola souté, toi na relation te. Les muso comment on a intention peut-être à ma bête. Mais est-ce que hier on comprend qu'il y a intention ma bête? Ou quoi créer un problème dans couple nanga? Oui, I don't know problem ya. Ngai na lobara toujours ya comme na comment nanga bonjour demain ça va. Pour nga na ko bando fanda na tena bando expliquer mobile nanga makambo ya mutu mo toza na histoire te. Peut-être que aussi les cas tout ça tout na kata kana boya. Kuna afanya bisengo na ya zo mela ale. Moko kuta blokanga oyo demain okanisa nini yondo za na relation sia. Malam Kouto Soleil, c'est oui. Si c'est pour protéger la quiétude et la tranquillité de mon couple, non andimi. Sauf moi si na yo a toléré comme ma chérie à tout va, comment ça va bébé, même si c'est pas intentionnel, ngai na kokate. Nali kotie muninga mal à l'aise te. Surtout ba bébé wana ngana kata. Papa. Beaucoup de personnes qui m'écrivaient bébé ça va c'est maman nga bébé na yo depuis mon colonie. Non. Toi comme on a vu sur so ba c'est ma chérie ça va et tout ça bébé ça va biso so ba copine. Na bino pe lisusu. Maman tel que nga ba misusu kutu oyebiete osolana été mais au mona ka numéro mo bébé ça va c'est mais maman bébé nde nani nga naza papa bébé na
Il y a air nini, il y a les solos nini. Non, il faudrait qu'on apprenne à se respecter. Très bien. Et ça, on se crée un problème dans le couple. Si on a un ex, moi, ou maman, et moi, nanao. Bon, yo, on l'a qui si elongi na yete, na moi si na yo. Ronel aussi a un problème. Même si yo yina ki olingi sou ko supporter, ça c'est ton problème. Mais il faut ayeba. Ayeba, oui. Pour ce jour où sous soya kananda ko na débarquer ayo sale mabeya ebe longinité. O chepe moi si on a danger. Parce que fille moi akoma ko ya nanda ko akoma copine ya nan. Il y a moi si na yo. Très bien. Moi si no pas yebité. Yo yambaka muninga, yo yambaka muninga. Nzoka akoka ko chele poison. Akoka pe ko sale mabe. Akoka ko baby sa mwana. Akoka ko chele eloko na verre ya lali abo ayibi mo na simbinzela akei. Aussi en insécurité. Ah oui. Excusez, Eza biloko mususu ba bomba raté. Et Sylvie aussi a koufeli libala koufeli bolingo a tuna ki pe photo maman mwana te. Ya yoki ka maman ya mwana. A tuni photo maman mwana te. C'est très important. Eza la ba papa ou ba bota na basi obo bala. Il faut yebe longine. Ah oui. Il faut yeba ye. Eza na ba relation mususu au mona. Moi sinda komi ko gérer conversation ya ya mwana na maman abotaki na yo. Ah oui. C'est-à-dire maman obotina mwana na yo par exemple ya pichu abotina Dorcas. Ngane to balani na ya pichu. Comme respect faut à la limite il faut ça. Dorcas a comme une relation na ye, ngana na relation na papa mwana na ye. Mais pour ne pas que et comme babo sola kinini boloba kinini. Ngana Dorcas to comme en contact. Logiquement. To comme ko traiter problème ya mwana. Ya mwana. Et qu'on appelle na sens pe ya mibali. Mibali pe bako comme en contact, bazo gérer likambu ya mwana. Pour ceux qui mwana par exemple bazo kola na ndaku ya mwasi. Ya mwasi. Ah oui. Ozo monde, c'est-à-dire juste pour essayer d'éviter les problèmes. Ah oui. Au confond de tena mutu na ndaku ezala mwasi za mobali, ozo bokola bana ya une parfaite inconnue. Oyebi maman bana wana te. Parce que généralement biso basi ndeto créera ba problème. Pas problème, oui. Na liloba otolobaka libala bana ekufaka te. Ekufaka te. Biso nde tokara ba problème. Ronel aussi était imprudent. Tinenga zo gangela nani Sylvie wana kolobaka. Okotisi ye oyebi etete yo pe osalaki nini. Otie mwana na ope d'insécurité. Otie pe mwasi na d'insécurité. Même couple na yo. Otie couple na d'insécurité. Bien. Il faut servir biso de leçon. Ezala côté à Mibali, ezala côté à Bassi. Il y a des ex qu'on ne cache pas. Il y a des histoires du passé qui peuvent remonter à la surface qu'on ne cache pas. Ok. Parce qu'on ne compte pas tout le monde comme ex. Il y a des relations au point où existent non-événements, et ça n'a pas monté dans la vie. Et c'est le moment peut-être il y a transition, que le moment est ça qui un mois au contact. C'est différent d'une relation qui a existé, qui était solide, et dans ça il y a eu un enfant. Il y a eu une relation et puis une connaissance. Connaissance, relation. Ngai, une relation pour moi, ce sont des relations où je suis allé au-delà. C'est ça. Mais bah, nous avons eu le temps de... Il y a comme on a solo là, tout se limiter place moi aux connaissances n'a passé na yebakan de kokingani. Mais aux que non une relation en tout cas. C'est ça ma relation à ma femme. Beaucoup de comment qu'on s'observer, bobeti moi un mois au moins ah bon. Et si ça relation ça relation Ah oui. Ah oui. Les gens doivent commencer à dissocier ça. Très bien. Donc, et là, quand on a peine, il faut servir de leçon. Sylvie a joué qui l'imprudence et à ma casse. Donc, mais voilà. Ronel P à se faire avoir na likambwana. Likambo est comme si bien ngo baka ke mutu nyo soza mutu ofungoli la porte anda kuna yote. Amitié mususu faut suka na musala. Ah oui. Et ça mutu mususu Bonsoir, nous avons $500 à salaire. Très bien. Yo même si on a nda kunao. Combien nda kunao kuti il y a na Montfleury. Il y a na Gombe. Biso ba ofta $500 à salaire, ya za ba misato. Ana chauffeur ana mutuka. Akoma otala nda kunao beta calcul. Mais oza yo mote oza en couple na mutu. Ou même bon on mususu à part wana osala le mususu business mususu. Oza no mutu ba makelemba. Oza mutu ba kope belé belé. Ozo devant mon explication tu sur train de vie na yo. Ah oui. Mais batumsu a commencé à l'ozua. Donc voilà. Voilà, merci mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin
de cette émission, c'était de mer, en tout cas, savoir naye et ça la rabattu belé bien. Vous savez, si on arrive, il y a Kolobama Kambo yote, en tout cas, et que c'est difficile. Et ça n'a pas papé belé, ba mamé belé, ba yebi. Ba couple belé, pe bazo souffrir na maladie, oyo. Ba famille belé, boza na ba problème, oyo. Nga na zan habitude ya Koloba, mon frère to garder qu'un silence nzambe à combattre pour Nabiso. Et toi, il faut que ça là. Bah papa, vous êtes des responsables. Il y a un couple Nabino. Maman, c'est vous qui gérez Bandaku, Bana et Bino pe batubo eleva kabana. Na situation oyo, il y a Vonette. Oh, ezoko le kana filme oyo. Regarde-toi, ta place est où? Aux Nine, parce que déjà le vendredi, Nzambe a reçu la grâce, tokoya ko clôturer pour tous les temps les sous. Au bénéficier Nini, famille Libota. Ba dinachou nyonso, ba mo pecha love nyonso, ba fan ya mama top, ya mama Milo, ba fan ya papa Lombe, ya papa Masumu, ba fan nyonso ya Ursule Pechanga, bino ba ebolinga ka musala oyo. Bo se soutenir, bo pesa na maboko. Bo tika ke non ngai nde naza boye naza kaka po na tadi. Non. Bo sunga ba mama oyo. Regardez aussi cette fille, Vonette. Elle a des ambitions. En tout cas, j'ai eu le temps de parler avec cette fille. Elle a des ambitions. Peut-être aujourd'hui, maman Bellevie a zuyé, a commis place au donc a commis. Peut-être donc elle a canal. Mais vous pouvez aussi l'assister. Nandenge o donc sengeli. Non, ils ont moquérité, ils ont sujet, il y a insulté, ils ont ninité. Non, c'est normal. Une histoire qui enseigne les gens comme ça. Oh, ils ont fait sabat vie. Ils ont collé sabat. Restons dans la présence de Dieu et vous avez quelque chose de bien. Et je vous signale, Taciturne, c'est une nouvelle série. Il y a Maman Dinana la douce, bientôt et vous allez disponible. Beaucoup de monde, maman Nabiso est belé, papa Nabiso est belé, jouer na Katiwana. Quant à moi, Nazo Lingana Souka, ah, mais maman de mère, Ozana, Elo quoi Souka, poto Kabona, na 1 minute. Ah, na 1 minute au barak et baketa là. Oui. Parce que tu comme dans l'épisode de Souka vraiment filmé ici là. Oui. Boketa là, s'il vous plaît, vous partagez lien histoire oyo, histoire à Vonette, pour payer sa force na bandironio so. Nous sommes un handicap physique, mais un handicap na motu. Oh, bien bon physiquement. Handicap est un physique. Très bien. Et puis nous sommes un handicap ni physique ni mental, mais un manque de confiance en soi. Et traumatisé. Donc c'est-à-dire, il y a un cas moi Vonette abi. Il y a un mona robone likolo. Ngana mobima bona ko karaté. Batum so ba na ba complexe moko oyo inexplicable. Et grâce à ce film bandeko bazo reprendre confiance na bango. Alors yon deko zo tala biso. S'il te plaît, partagez le lien. Voilà. Lobby ekole kalelo ya pichu nzamba zala na bino lobby ekole kalelo nazo lingana loba eloko moko meilleur. Le diable est le meilleur ami à colère. Le diable est le meilleur ami à colère. Moninga pena oyo diable zala ne pembeni ezala rakanda. Nous devons faire très attention. Jouons les rôles. Yamai. Ben ingénieur, basala gaba plan, basali devis, ba nyonso, ba ciment, ba CT, ba tol, ba singa. Mais aucun ingénieur au monde a salé la biso devis, y a ba mètre cube. Oyo, il faut ba utiliser pour construire une maison. Mais or, on ne peut jamais construire une maison lokola otoza sans maille. Lobe ko le kalelo. Merci.